Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la Constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité pour l'émission 5 minutes avec César Ngadi. Nakobanda émission, il y a Lelo Ponakoe Bisa Binoke. À compter de lundi Oyo, Tozali Kobanda, Lelo Nazali ko tourner émission samedi et ko taper Lelo. Donc Nakobanda ko sale la bino 5 minutes et kozala tous les jours. Parce que Batoubalela qui non, grand prêtre Cléboa, tout le monde est d'accord. Dernier au Tikarabiso na posa, il y a 2 jours au karaté, na boy Batouba zoa ba crise, basala ba crise, bazoa ba AVC. Donc parce que 5 minutes, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc boye baké à partir à lundi, donc 5 minutes est commis tous les jours. Donc Torotika sous tenté, il est temps gouvernement bima donc to photo surveiller makambo de très près donc beau noter beau à la près. Donc, à partir à lundi, 5 minutes est commis tous les jours na kanisi et c'est ici batunyo surtout na komona yango na ba commentaire et puis beau se manifester boye bisanga idée wana bomoni yango ndenge nini ekozala sous 5 minutes ya ba sujet belete na zosalem sous sujet kaka moko ou bien mibale na pesi mbote na ba staff na ngai na ba base na nga ya montatie émission sili donc tous les jours émission moko ya ba 20 minutes 15 minutes donc na ba sujet moko ou bien mibale donc 5 minutes à lelo nazali ko banda yango na avis de recherche moko nazali ko pesa et pesi ngai mawa na motema o azali papa na biso donc azali donc hier azali maître azali avocat na biso à famille donc papa avandaka na Belgique to pesi avis de recherche parce que azali na début à Aznamer. Donc tozali ko pesa avis de recherche pour na papa na biso maître Simon Siala ou azaka na Bruxelles na quartier Ever donc à Bimaki nandaku depuis vendredi donc à Zongi Lisusuté donc à komana ba vide moko na mutu donc vraiment bosala tout bo partager bozali comme on a avis de recherche et pesami poto luka papa na biso to monezali penza pasina mawa na motema donc avis de recherche ezali pour na papa na biso maître Simon Siala o ya Bruxelles ya quartier Ever. Donc si koyo nazali avana banda sujet na biso ya liboso na lingna sana mise au point moko na 4 à 5 minutes boyebi na sala ka mise au point donc émission oyo ya 5 minutes ezali pona ko kabola ba congolais te émission oyo na epsaki bino ezali éducation civique civisme ba congolais pozonga et puis ezali émission oyo ezali pona ko sangisa peuple congolais ezali net ba misusu te omoni vidéo ya bandiko finga bandiko loba ba n'importe quoi o kutu ezali ko concerner mboka na biso te donc émission oyo ezali pona ko sangisa ba congolais donc eloko liboso congolais toyeba ata to sali ndenge ni to changer président to sali makambo nyonso tout olingi tango peuple congolais biso na biso to lingani te bolingo eza entre biso te eloko moko eko marcher te peuple congolais tozana na bolingo entre biso na yebisaki bino ke peuple congolais balingani te muninga ko sala boyo yo okomona kaka ezali bien te muninga ko sala boyo yo okomona kaka ezali mabe donc yango na bozomona ke lelo to bandai ko lela o kanamba longwa tozo ata makaku ata mbwa ala remplacer kanambe totika la biso na biso ba congolais to luka solution lelo ndek tozo lo ba ke toza la président ya congolais donc toza vraiment na transabilité mokoto landa banda botama to ba nokone ba papa na eto yebi azali congolais de souche papa maman congolais papa Tshisekedi papa na ye maman Marthe papa na ye donc congolais neti biso azo sola neti biso donc biso pe tozo mona ka un jour pe to kokoma présent et puis c'est espoir na peuple congolais ni sommet au moins la ke congolais division diviser kaka to diza diviser ba misusu bon na boité critique na mboka il faut ezala ata en France to mona ka ba critique kaka donc président de la République il faut ezala critique mo constructive
ezala te que ozali ko finga ozali ko loba makambo ko ezali na tina te bazola kisa yo vraiment que présence au sala makambo malamu yo lingo ndima te parce que olingaki mutu moko azwa po bino tu bosangana. Donc peuple congolais bolingo ezala na biso nano soki bolingo ezala na biso te toko sala nyoso tu et ko marchaka te peuple congolais long la preuve na bisi bino que tu suis Congolais de souche président de la République Mouninga Nabiso, Massa Nabiso, Ya Nabiso, Leki Nabiso, mais tous a d'accord, tout boïté que Moutounio soit la cara pour Félix Antoine Tshisekedi, non, tout le boïté, mais tout ces pélanan, nous, changement, oui, salami à haut niveau, donc, n'a limité que Félix Tshisekedi, Kanamba, cause na souci, ya mboka, oyo, ya biso koleka, Félix Tshisekedi. Et Kuki ko sala matin, mais peuple congolais to komi ko finga, to komi pe koloba n'importe quoi pour na mboka na biso moko. Donc ndoki ya peuple congolais azaka ka peuple congolais. Donc vraiment nazali ko lakisabino bomona kaka kindoki ya peuple congolais na motema mabe ya peuple congolais bomona ki na ba réseaux sociaux na kasi bato ebele batala yango. Donc ba image moko photo moko circula partout balobi o tala Kanambe cortège naye et les goutou à président de la République Kanambe cortège naye o kezali makambo lukuta na bisa bino faut keba na makambo o c'est clair na internet. Donc bozali komona na pesi ba congolais devoir à domicile boye bisanga place na Kisasa ezali wa pour bien na Congo ezali wa o photo o bozali komona cortège ça n'a rien à voir na mboka na biso ezali photo ya mboka mususu. Donc soki ezali ki défilé soki ya nini ale mutu moko akangi ale atikaka pona kwa mbouye peuple congolais ko tchaka ka zizani entre biso baloba ke etala cortège à Kanambe au kanisa kutu président de la République et legi kutu président de la République. Donc photo o bozali komona lisusu ça n'a rien à voir na mboka na biso ezali mboka na biso te mutu moko azuni kaka photo soki azali Congolais te soki azali Burundais soki azali Rwandais soki azali donc soki Tanzanien ati yango kaka poa batu bamona ke makambo za mabe. Donc bouyeba ke na yebisi bino oyo ayebi ke photo oyo place ezali ayebisi ngai ke ezali boulevard ou bien ezali place nini. Donc ezali Congo te ezali Kisasa te ezali ailleurs. Donc to tika ba makambo parce que ezali ko apporter rien na mboka na biso parce que président o wana zali akosala 5 ans. Donc, bah, changer les sous-soutés, et ça facilité pour naïe, 18 ans de médiocrité, 18 ans de batouana, et zanit malade de côté à tozo la bakisi et longwaka, malembe, mais Congola, lingi suko, makambu nyo surtout, et si là, na jour moko, makambu tout, et si là, mbala moko, mais tant que tozalaki, na Kanambe, wana tozalaki précédé, makambe bebaki, tozo mona makambu nyo surtout, et ça, osalama, malembe. Mais Congolais alingi na ye makambo malembe te alingi oya koti sikoyo. Donc esi akaka mbala moko esala makate Congolais to linga mboka na biso Congolais mboka na biso ezali ba président ba kokene mboka na biso ekotikala. Yango wana ngai nazali ko yebisa bino peuple congolais ngai nazali ko revendiquer yango. Boyeba ke ngai nazali collabo ya Félix Tshisekedi. Donc collabo à Félix Tshisekedi nazo revendiquer yango et puis j'en suis fier parce que président o ayewana azali congolais. Ezali soute que tozali koyoka soni nde babandoko lobake oh non ozali collabo à Rwandais oyo wana azali congolais neti biso. Donc ngai nazali collabo ya Félix Antoine Tshisekedi parce que naza wana po na tiaye maboko mboka na biso ekende liboso parce que azali congolais lokola ngai azali mwana Kisasa. Donc azali neti kaka ngai nazomona te pourquoi donc moko na bango bazalaki me bale fayulu na ye moko azui pourquoi tokotia maboko na oyo azuite. Donc oyo azuite tokopesa courage mbala sima azwa mais oyo azali wana je vois pas la raison pour laquelle batu balingi yete parce que azali mwana mboka lokola biso. Donc nazo répéter le sous moi je suis un collabo de Félix Tshisekedi nazo revendiquer ngo et puis j'en suis fier. Donc boye baka libela ezali clair et net na lobby yango nati mai na muno côté na talaki commentaire moko. Donc mutu moko a lobby na commentaire oh Antoine Félix Tshisekedi bino bozali ko loba siko komi ko benga na ba indien ba chinois mukolo nini akobenga na ba rwandais mais nga na yebite ba misusu bazozwa politique ngo ya Congo kaka neti siko ba kotika so na 2019 so na 2018 biso na peuple rwandais biso na peuple rwandais tozala jamais na problème na pesa bino exemple que donc kala depuis Mobutu donc directeur na ya cabinet zaki Bisengimana azalaki rwandais. Donc biso na peuple congolais so okena ba est wana omona batu musu bazalaka na Congo bakenda kosala na Rwanda ba Rwandais musu bakenda kosala na Congo et puis bilongi na bango donc morphologie na bango omona donc omoni mutu moko est azaneti Rwandais omoni mutu moko Rwandais azaneti mutu est. Donc biso na peuple Congo biso na peuple Rwandais tozana jamais na problème ezali politique ya Kagame tango ye bakutani na
na muto mususu yo azalaki soki soit déjà présent na biso na Kanambe Kagame bakutani bakomi kosala baboule na bango po na intérêt ya mboka na bango Rwanda yango na place biso toyaki ko bebana na ba Rwandais mais biso na ba Rwandais tozali peuple moko biso na ba Rwandais tozali jamais na problème ezaneti Congo Brazzaville na Congo Kinshasa tokozala na ba problème ba mike ndenge ya frontière ozomona ke lelo ba osala pont moko et ko relier Kinshasa na Brazzaville donc biso neti peuple congolais Congo Kinshasa na Congo Brazzaville tokozala na problème te angolais na congolais akubakoza na problème te parce que toza ba pays moko frontalier tozali bato moko bangolais kala tant bazaki na ba guerre kuna bangolais belé donc biso to bando mona bango ba congolais donc tant kaka ke mboka na bango bongi to ko mona donc voisin na biso azaki ne donc muzombo be azaki na ngolais bazonga babima mek etankala ba zombo belé ba angolais belé ba bando ko vivre na Congo ba botama kuna ba sala bana kuna donc tant ba moni mboka na bango ezongi zonga mais angolais akoloba lingala neti biso bilongi na biso ndenge moko ndenge tokoza na problème donc peuple rwandais na peuple congolais bazala jamais na problème parce que donc frontière na ba côté mso ba est okatsa na makolo okekuna donc ngana zo congolais mo ba ngana États-Unis ngana ndo vanda na est biso to banda kondo ko lia so to sel musa to kendo lia na ba restaurant ya Rwanda parce que kuna ezalaki moins cher par rapport à biso donc to zala jamais na problème na biso e bandi na niveau tango Kagame azui pouvoir kuna basangani na Kanambe babimisi ba boule na bango pour intérêt ya Rwanda yango na place toyaki ko bebisa soki lelo bazali ko benga na ba indien o ba chinois bazali ko benga na ba indien na ba chinois nyoso tout bazali ko benga na ba indien o ya ba sans papier ba chinois o ya ba sans papier et puis ba o ba sali mabe na mboka na biso bazakuna bazosala musala na bango bazana ba visa normal bazovanda mais ezalaki siko indien donc chinois azali ko konja mwana mboka congolais komisi ye nyamane zoba na ye donc parce que azali na pembeni na mutu moko généraux moko bien ministre moko a bombelier masolo yango wana makambo wana ezali lisusu te parce que toujours président ya mwana kin toujours président oyo mwana poto donc complexe wana des congolais za na complexe chinois talaka chinois mutu moko boye aza na complexe ya indien mutu moko salité donc ozomona ke congolais avani na mboka na ye indien azali ko faire souffrir yango wana makambo wana eza susu te complexe wana eza susu te na président na biso donc congolais azali ko bengana sikoyo chinois azali ko bengana indien kale bandai ko sala mate ezali ko sala mate ozomona jamais ba ko bengana ba sans papier OK biso wana poto soko za sans papier ba ko bengana yango na pe biso na mboka na biso to komi ko sala bo mona ke donc état de droit et puis changement et komi ko sala ma donc batu o bazali ko ndima te mais na sa motema bazali ko ndima lelo neti ndazali komona ba congolais mususu ba komi ko loba oh donc Félix Tshisekedi président biso azolo ba président na bino ba noma za ko loba pamba lelo Zoé Kabila komi gouverneur ya Tanganyika siko azolo ba nini mais siko ngana zo fait comprendre vraiment ba congolais moni congolais yango na civisme et aussi la éducation civique na mission et aussi la lelo nazo yebisa bino susu siko soki Zoé Kabila a komi gouverneur na Tanganyika eza faute à président de la République est-ce que yé muta nommé président de la République makambo oyo na kotiela bino bokomona ki alobelaki yango depuis kala tanga azui pouvoir akendeki na Kenya na premier voyage tanga kute na diaspora a expliqué ki bango ke système oyo ya vote ya ba gouverneur ya banani ekosuki la biso mabe parce que il faut tout changer système oyo azalaki déjà inquiet na situation oyo ayebaki déjà ke ekoleka bo lelo soki Zoé Kabila wana akomi gouverneur ya Tanganyika etali président na nini etali président na eloko moko te. L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Président beaucoup s'apprendre na ye na batu oya nomaki na cabinet na ye neti sikoyo Vital Kamerhe donc directeur cabinet ba nommé na président de la République ezali président de la République neti a nommé na te belé ba conseiller belé bazawana neti donc conseiller envoyé spécial Kinwani Masamba azali wana donc ba nomaki ye
na président de la République. Donc Kinwani Masamba Kamitatu, donc azalaki déjà bandaka la chargée des missions, siko comme qu'on a nommé envoyé spécial wana président de la République mutu a nommé même donc directeur à presse présidentielle Abraham Luakabwanga. Wana ba nommé na président de la République soki likambo toko s'en prendre na président de la République parce que c'est une nomination. Mais siko lelo Zoé Kabila comme gouverneur ya Tanganyika, président de la République asalini. Tant ba voter ki ba loi wana o bato ba kumisaka Fayulu. Il fallait voter loi wana. Fayulu a voté loi na président de la République Koutazalaki parmi les députés wanate. Loi votama na parlement. Président Kouta comment présenter. Donc wane zali faut y a présenter zali système wana siko que il faut donc président de la République ndenga yebo ako déboulonner masolo nyo surtout wana masolo et comme akoleka na ndenge mususu. Donc komi Zoé komi que Zoé Kabila komi gouverneur à Tanganyika et comme il faut y a présent. Et comme il faut à présent par rapport à quoi il y a nini yem ta nommé ou bien ba voter na binomo ba congolais ka cité binomo bo nommé ba pesi binombo bozolo ba pam pam ba nommé ba voter na nani na binomo ba congolais il fallait siko bobo yo voter bo voter siko et comme des fautes il y a président de la République congolais to changer mentalité congolais to changer mentalité to lingamboka na biso congolais to lingamboka na biso mboka na biso ezaka moko to ko changer yango te donc vraiment congolais to changer mentalité yango na 5 minutes et ko lemba bino te donc 5 minutes ezana pour éducation civique ko zong sabino na nzela nazali siko kolobela donc pour congolais place surtout azali ata changer nationalité azali kana motolu na ye bakunda yango na Congo nazali ko senga na bato bazali na Belgique boyebi ke élection régionale ekozala kuna donc vraiment beau soutenir moi na mboka Pierre Mikisha azali na liste numéro 5 ya élection régionale donc azali na collègue nanga donc petit frère propre Dazoflex Moutazali na simanaye donc to sengi na bino beau soutenir na Belgique moi na mboka lelo soki aleki donc ezali esengo kaka na fierté ya biso ya mboka donc Pierre Mikisha oyo azali na liste numéro 5 oyo bozali komona na photo oyo na Tchelibino. Donc congolais tozali koloba makambo ya gouvernement. Au gouvernement pour ni Félix Tshisekedi bazo ko bimsa premier ministre était mais sikoyo nazali kolobela bino tant Kanambe azwaki pouvoir na mboka wana. Asali combien de mois pour azwa premier ministre pour na nommer premier ministre. Mais congolais a na mémoire courte. Bon se renseigner, bon tala na archive a wumela ki kutu ko leka o ndenge toza siko Kanambe batiaki premier ministre moko te kutu ye kuta ki ke mama kamutu esili asala ki ndenge ni a wumela ki biso ezali ke ozomona ke komi coalition bazotala ceux qui ezo wumela la preuve ke ozomona ke ba proposition surtout Kanambe azoya nango BFCC Félix président na biso azoboya. Donc bozo mona ke soka lingaki ke andi mandek bat musu bazolo baki ba diriger soka zaki ndengo na mais premier ministre bima bandakala soka zo mona zo wumila parce que ba proposition o bazo yele alingi yango te donc ekozala ndengi ye alingi ndengi na yebisa bino gouvernement zali ya cohabitation te kozala ya coalition soka zali ko wumila donc c'est que ozo mona ke zali donc azali kolinga oyo makambo oyo ya lingi ba ya ko proposer te muto ye alingi te peuple congolais tozala n'espoir que mboka na biso ekobonga premier ministre bakozwa temps ndenge ezali kozwama tito kozwa premier ministre ndenge toza sikoyo bozomona ke misala ezali kokene premier ministre ezali te gouvernement ezate mais misala ezali kokene sango président de la République apesaki mitindo 100 jours est premier ministre azali amesiko bato cité bato ka babando sana Kanebe bango na bato cité donc tant ezozwa parce que président de la République alingi ba pesa ye ba proposition o alingi te ye moko pe azotala ote yangwana tika bango bazo négocier ezali coalition ezali ye ba koyela non ye bobe puis bokomona ba surprise premier ministre obima bokokamwa na sengi penza na président de la République parce que bato mususu bazali kotia munoko mais botala na Bandundu aéroport à Bandundu bozali kota na ba image aéroport à Bandundu ngana relaxa bino botala état ezali nango aéroport ya Bandundu yango nazali kosenga na président de la République ay koti satana na liste ya programme 100 jours aéroport à Bandundu parce que ça soni na mawana motema bino mo botala aéroport ya Bandundu o bato mususu oyo bazali o bazako lo baka pamba batongi ata aéroport te na ba mbongo bayiba na ba makambo ebele muzito yiba mbongo ebele donc dernière fois quoi numéro 1 ya ba premier ministre tozwa donc tel aéroport na bango ndenge ezali ezakut na tina te donc président yokaka mawa akosango na programme 100 jours.
Donc na internet balobelaka biso kaka bona bobino ba journalier bino soki ba journal tufi soki nini ba komanda ngandenge nazali awa nazomona ate émission ileka na ba TV kuna oyo wapi ba kochanga na journal télévisé ba tinga na émission nyoso tuna ko salango ndenge nazolobela bino parce que naza compétent na yebi makambo. Donc namona ka changement moko te ndenge tozoloba wa na ndenge tozoro ba o balobaka na TV kuna namona ba journaliste musuku na ba sekisaka et loko nini lekaka na télévision ki sasa obe ya wapi ke ba sala te ngande na zabo na za capable ya représenter ou ya ko animer émission zoleka na télévision et comment kaka obo na bo ngana zo pesa bino exemple a tozali nazali kutu ko recommander bino bolanda ke émission ya tolobela santé ya monganga Jean-Paul Jamba alobela makambo ya santé na biso mais ba vie botala ba vie ezalaka belete parce que congolais a critiqué na internet mais a critiqué makambo oyo alinga kotala ba congolais ba koma kotala belé ale moi simo kazoloba makambo ya moi na mobali na mbeto ala pandi makola zola sabino caleçon donc ndenge bozo mona on dirait ah on a poto ba caleçon basi to mona ngo to mona ngo na ba publicité na ba piscine mais donc mutu e beba biso donc ce que moi ça afunguli makolo ya kisasa wana bazolobela makambo moko boye ezanga tina okomona tala ba vie mais nazo yebisa bino ke docteur Nabiso, monganga Nabiso Jean-Paul Jamba, ça là que émission. Il y a santé pour na bokono Nabiso surtout santé ce que ça bien te ezali donc au ça les côté aux ana santé te ce que ça na mbongo mutu mso akolia mbongo na yo santé zate au ça là et le côté aux ana projeté à ça là que émission batu boni batala ngo batu boni ba commentaire ngo nazali ko laxabino bande annonce nazo recommander bino botala rapenza monganga Jean-Paul na émission oyo tolobela santé et les kaka na site na biso parce que biso na club original to sala émission nyoso to sala émission littéraire to sala émission juridique to sala ya santé biso to sala ba émission nyoso tout mais mawana biso kaka ke bo réclamera émission to tiela bino émission santé za pona mutu nyoso tout mais mutu moko alandaka yango te bolanda bande annonce. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina la banda kunabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Jamba. Don naza Ndeko Nabino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandana, biso bana Bandana. Banda na longwa na yapoto musala musuna sarakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et un muscle et akani tilikofi motema muteno so ani tilikofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukousé. A, ils ont accident au ekoya à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est allé makambo à vaisseau, ba vaisseau ils ont artère. Ba veine au ezana cerveau et puis c'est cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si ko ba classifier en mode 2 les amis balé les AVC au babengi ischémique na AVC au babengi continuer ka ko conseil quand ndé maman na bana ko lo bana ngai na kitetena Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. Nana bakisina pondu. Kozala zoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Donc bino moko boito landa bande annonce ya émission Tolobe la santé ya monganga Jean-Paul donc na recommander bino
papa ezali pour intérêt ya santé na biso intérêt ya mutu nyonso tout bolandaka émission oyo elekaka na Club Wa original bolandaka yango parce que ezali pour na intérêt na biso nyonso tout donc to salaka yango pour na bino pe ifo botalaka yango parce que nyonso tout elekaka na clubwaoriginal.com. Nalingi siko na like sabino botala ndengi bana mboka bazali ko sepela et puis botala évolution il y a 100 jours oyo ba travaux oyo président de la République a lancaki botala ndengi niveau nango ekomi botala changement ndengi zali ko sala mboka po bomona ba médiocre wana ba nyanga la kata ya bato wana obutoko déboulonner donc ba zoma solo na mbutu tona dikosi mutu na bango kanambe fois zwa yango botala siko bato wana volonté zalaki te mais botala bino moko ba travaux ndengi et commis dans ba place autour ba salaki bango azokipete ba salaki kaka boulevard na ba place wa minene banzelo mike na ba pont na ba makambebele et salamaki te bino moko botala na ba image nazali ko lakisa bino donc ba travaux ya 100 jours au président de la République à lansaki ndengi et commis elengi pe population ezali ko sepela. Samedi 2 mars 2019, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lançait les travaux d'urgence des 100 jours. Dans son programme, un accent particulier était mis sur les secteurs des infrastructures dont l'état de lieu est peu réluisant. Pour matérialiser son engagement et booster l'expertise nationale, le chef de l'État a fait appel aux équipes techniques de l'Office des routes, des voiries et drainages. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre doit changer. Kinshasa, mégapole de plus de 12 millions d'habitants, la quasi-totalité des routes est à reconstruire. Au grand mot, les grands remèdes, les équipes décident de construire des chaussées rigides, comme ici, sur l'avenue de l'Université. Longue de 6,5 km, l'avenue de l'Université reste la principale voie d'accès au campus de l'Université de Kinshasa et traverse les communes de Kalamu, Limete, Ngaba, Makala et Lemba. Sa réhabilitation va ainsi désengorger le trafic sur une bonne partie de la ville. Un peu plus au centre, l'avenue Sayo facilite l'accès aux communes populaires de Kasavubu et Ngiringiri. La chaussée a été complètement revêtue d'une nouvelle couche d'asphalte et les nids de poules qui caractérisaient cette avenue ont complètement disparu. La route Kisanso-Matete jusqu'au Homme 30 de l'Université de Kinshasa revêt d'une importance particulière. Sa construction a permis de désengorger les autres voies d'accès à l'Unikin. Désormais, les étudiants ne se voient plus obligés d'effectuer un long détour pour se rendre vers la Tchangou. Là également, des travaux de construction ont été effectués selon les règles de l'art. L'avenue Bokassa était devenue depuis plusieurs années un cas emblématique de la déliquescence de la voirie de Kinshasa. Ce sont des travaux d'Hercule qui ont été effectués pour faciliter l'accès au centre-ville et principalement au grand marché. Dans la partie est de la capitale, le trafic sur le boulevard Lumumba est un véritable casse-tête. L'une des solutions urgentes est la réhabilitation, au mieux la construction d'une voie asphaltée secondaire à l'avenue Kulumba. Jour et nuit, les équipes techniques se sont déployées pour donner à la Tchangou une nouvelle route.
À l'ouest de la ville, l'avenue de l'école dans la commune de Galema a refait peau neuve. Les points chauds et autres bourbiers qui causaient du tort aux automobilistes ont cédé la place à une couche d'asphalte. Il est aujourd'hui aisé de rouler sur cette voie qui mène vers le nouveau quartier le long du fleuve Congo. Autrefois un lieu d'attraction, la foire internationale de Kinshasa était devenue infréquentable à cause notamment du mauvais état de la route. Aujourd'hui, la route du motel Fikine est dégagée comme plusieurs autres bretelles. Le développement de la République démocratique du Congo et l'unification des provinces passent aussi et surtout par les routes. Dans l'ex-province orientale, le pont Lubuya, jeté sur la rivière du même nom, à 59 km de Kisangani, relie désormais les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo. Ce pont de 30 mètres, posé en 25 jours, vient ainsi remplacer la vieille infrastructure des années 50. L'évacuation des minerais et produits vivriers est assurée. À la rive gauche du fleuve Congo, le pont Lubunga fait le bonheur des automobilistes de Opala, Lomela, Lodja et les autres provinces du centre. Financé par le FPI, ce pont rétablit le trafic entre la Chopo, la Chwapa, le Sankuru et le Kasaï central. Parmi les retombées immédiates, on note la baisse des coûts des denrées alimentaires. Donc bino moko bolandi ndengi ekomi po ba la sabino ke volonté ezalité na bato bazalaki wana ba médiocre bazalaki bomoni ka bato wana bango moko bazu mitindo bomoni bango moko bazali kosala musala o bazali kosala sikoyo oke musala wana bakoki kosala ngo banda kala nazali su kopesa bino exemple que le 17 mai ezalaki ke bazwa ko fetango donc entrée ya AFDEL mais sikoyo président na biso aye sikoyo 21 ans après amoni que non journée wana il faut ko manette na ba poto awa to monaka ezara journée moko ya ko commémorer ba soda oyo ba kufa na mboka na biso ezalaki te bomoni oyo le 17 na relaxa bino na ba image bozali komona na photo que président de la République akendaki na mémorial ya ba soldats congolais ko poser une gerbe de fleurs en mémoire ya ba soldats na biso oyo batika biso a profiter pe a pesi ba enveloppe na ba soldats oyo bazwa ki retraite bakendaki omoni ki vraiment il a kisi ke soldat kufa ki pambate akufa ki po na mboka yango wana to monaki awa kut na France awa omoni ba soldats mi bale bakendaki ko libérer ba otage ndenge ba kufa ki omonaki honneur ba pesi bango yango wana président de la République amoni le 17 mai sikoyo et vous allez place moko eza journée moko pona ba soldat na biso oyo bakufa pona ekolo bino mo botala susu na ba image. Eh bien, il y a des activités qui sont prévues. Lesquelles par exemple? Et il y a par exemple on va exécuter l'hymne national. Après avoir exécuté l'hymne national, il y a une installation du chef de l'État, il y aura le mot du ministre de la Défense nationale, communautaire et insertion. Et après, il y aura l'intention de prière. Eh bien, c'est l'arrivée du chef de l'État. On voit sur le petit écran le cortège se mobiliser devant le petit comité d'accueil. Bon. Après l'accueil par le comité, eh bien, le président de la République va s'installer. Il y aura le mot du ministre, il y aura la prière qui sera dite par l'aumônier Kimbanguiste en chef. Il est l'aumônier en chef le plus ancien parmi les trois.
Il est salué par le ministre intérimaire de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Michel Bongongo, et la bourgmestre de la commune de la Gopé. Justement. Et après la prière de l'aumônier, le chef de l'État, le commandant suprême, va déposer la gemme des fleurs des Ça avance vers le mausolée, vers le pied du mausolée. Il avance vers le pied du mausolée. Il y a un point des fleurs qui est là, il va toucher et puis on va exécuter l'hymne national. Disons l'hymne aux morts. Ils s'inclinent pour rendre hommage à tous nos dévanciers et à tous les militaires, tous les policiers qui sont morts et qui ont sacrifié de leur vie, puisque nous ne jamais trahir le Congo, mais nous défendrons ce pays jusqu'au sacrifice suprême. C'est Mori. Effectivement. Bien, le chef de l'État est là, on voit bien sur le petit écran. Il vient de terminer. Sans doute il va reprendre place. Dans un instant, le protocole vous priera de bien vouloir revenir pour pouvoir remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires représentés ici par les vaillants militaires à qui nous allons demander de s'approcher au fur et à mesure qu'ils seront appelés. Ainsi, nous appelons 1. Le lieutenant général Moussala Monjia Ndongo. Tout à fait, c'est un grand combattant qui a fait les beaux temps, a pris le beau temps. Et, 2. Le général-major Molamba Beneloa. À l'époque, il a fait beaucoup d'opérations militaires. Même celui qui suit, c'est le général. 3. Le général de brigade Malou Malou Tianda. C'est un grand nom. Oh non, oui. On n'oubliera jamais. Mais ça n'a rien à voir avec 4. le général Molamonunu. Le général de brigade Chikoudi Bakajika. C'est comme le général Malou qui a été même ambassadeur. Général de brigade. Oui, aux États-Unis. Et 5. Le colonel Bitodi Sina Kisengele Charles. Le colonel Bitodi qui a été G1 pendant longtemps. C'est-à-dire le responsable numéro 1 de l'administration de l'armée. Ça me rappelle. Il a plusieurs fois signé un fait de route pour mener une mission à l'intérieur du pays. Il y a aussi le colonel Mbilo. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre honneur de remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires ici présents. Excellence. Nous avons dans les lots aussi le lieutenant oui. Il y a aussi le lieutenant-colonel Moukadi. Il y a le major Beya Kassongo. Il y a le major Mbala Maleu Stanislas. Avoir la liste, c'est qu'il n'y a pas seulement les officiers généraux supérieurs, il y a aussi on a pris des une subalternes. qui représente tous les grades, hein, les officiers supérieurs, les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes. Et on a pris aussi des veuves, des officiers supérieurs et des officiers généraux, les veuves des officiers supérieurs et les veuves des officiers subalternes. Il y a aussi l'orphelin. Il y a aussi un orphelin. Ça veut dire quoi, cet orphelin? L'orphelin, c'est que le papa est décédé. Et comme la maman n'est pas là, c'est qu'elle est décédée aussi et elle vient toucher l'allocation de fin de carrière de son papa. Est-ce que, mon général, vous avez une idée qui se représente cette allocation-là? Qui se représente? Écoutez, c'est pas un secret. Il ne faut pas mettre toutes les familles pour venir déranger ces pauvres gens qui ont combattu ce pays. Ouais. L'administration s'en occupe. L'administration sait comment ça se fait. Il y a des calculs qui sont faits pour payer les allocations de fin de carrière. Et moi, je ne suis pas administrateur, je ne vais pas vous donner les détails là-dessus.
Mon général, est-ce que l'enveloppe va s'élargir à ceux qui ne sont pas ici présents? Parce qu'il n'y a pas que seulement 20 ou 4 personnes de 2003 qui sont là. On vous a dit, ils sont au total, je pense que le ministre de la Défense l'a souligné, ils sont des centaines. Donc, ils sont des centaines qui doivent bénéficier de ces allocations. C'est tous ceux qui ont été retraités en 2003. Ils sont au nombre de 267 militaires, tout grade confondus. Il y a des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, il y a aussi des sous-officiers de soldats. Donc les guichets des banques sont ouverts à ces gens-là aussi. Gardez vous au stand, présentez musique, hymne national. La couronne de fleurs. Un échantillon d'officiers et l'exécution de l'hymne national marque exactement la fin de la cérémonie. Et je vous annonce, il y a d'autres cérémonies qui seront. Oui, au Kakogolo tout à l'heure là. Tout à l'heure, ce sera le dépistage comment on appelle ça, du cancer de sein et du col de l'utérus au profit du personnel féminin de l'armée et de la police. Et le soir, il y aura le président a offert un repas de corps terminé en beauté, oui. Militaire et il sera représenté par le ministre de la Défense. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mon frère Komoudi Bango, tu peux décrire le péripétie de l'ambiance qui a régné ici à la place du militaire congolais, ici à la place du Forescom. Ya solo bolandi na molulu awa omatakanelo ma Forescom lolenge kani mokomalelo kabona kina bitel mibale yambo zake teni eye mokambekolo akitisi libokeli ambe Félix Antoine Tshisekedi Lombo wana kopesa sulo kumu na soda ekolo Congo démocratique oyo azali kobunda kino lelo wana bokimia na etando ya ekolo kobatela babotama kobatela biloko biso bya ekolo na mosala mokasa za kosala se apendela ekolo ya biso Congo démocratique mokambe ekola pesi lokumu na bokiti libokeli ambe esika ezali na memorial ya soda ekolo Congo eteni ya ibale ya makasi lisusu ezalaki kopesa lokola koyeba misala mie bango basalaki ezali banani babundi bakala okati ekolo ya biso Congo démocratique kasi ezali mwa ndambo oyo bolandi bazali baike kasi mwa ndambo eye ekokitana na bato banso lolenge kani mokambe ekola uti kopesa enveloppe ya misolo kati na moko mpe akumisi bango na mosala masalaka mpona kobatela ekolo ya biso Congo démocratique de esengo ekasi emosali mokomo lelo na mokutana biso kati na esika Rachel Keta. Twasakatila Mathieu Mudibango balonje ba RTNC tutukundeke lukwa bipulu bilongolola jituku jalelu wa jamafu tukumni mwana mtuketa amojimwitanu jituku da kufuluka nkweu mashinda mundo mwa tuko da kongo ambakambwa bibilu bino nkweu bibita kulula mubumu bibiji chibumu cha kupana fumwa jitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muteka Tshilongo bulupingu lwa masolai bakubona bakufuluka muchibumu munena kuti masolai makwata mundo mwa tuko da Congo démocratique de mungati kati bwa jikwata chibumu chibiji chibo cha kusanzika masolai yani mishikangondo ya mundo mwa jitunga ibulu kwa china jitunga mujumu kati pinde ubijumu bifuna vula bonso basanga kati kami bidi bakumi asamba mundo mwana mutegeta bwa jitunga chishima da Congo mungalata kati batanu ibafika la bale jampala ya donso ufuma jitunga yankaenda mukala mbabejeno kwa undampu ya lukre tufu envelope bakupana bakupatama kumbuni kujajika bwase kungondi yonso apa bonso bakati bayembiye mutikisha kati njakubeteni nkweu mpeti ya kuti bakupambulisha bakwenze jikisha mukupwalo njitalala bilonda chene miju mina ndipakwate muno majikonda Congo démocratique donc pokaka na basoldat bolandi na baimage bino mo momoni ke na esengo na bana basoldat na baveuve ya basoldat bamoni vraiment ke donc bapenser na papa na bango bandeko na bango lobaki social mboka na biso ndeki président lobaki ezali penza priorité de priorité donc congolais ba o ata bazo tia munoko mais tango congolais ozake alamuki azu petit déjeuner donc na midi donc à déjeuner donc na pokwa donc à dîner et puis au mona donc na midi à 6 donc biloko donc congolais sengi pe donc na van li a sengi entrée azu dessert
na suka pe ameli café ou bien ce qui thé donc tout le monde a que makambo et ko changer na mboka na biso tozala sûr na président na biso to tikela ya sala musala to tika ko embrouiller parce que ça facilité pour naie. Boyebi kaka donc na komi presque na suka ya émission na ngai boyebi ka ndenge na sala kaso na komi na suka émission donc vraiment na pesa ka mbote na ba base na nga nyoso tout donc na bateau na yebi ke balanda ka émission donc vraiment nazali ko banda vraiment na dédicace spéciale na Chai Mukenge Chai donc Mukenge Chai mon voisin donc il est vraiment to kutana ki na ye makamba lobela kinga e kota kinga donc mon voisin yebi ke ozali famille donc Chai Mukenge Chai bambote na yo il y a 5 minutes avec César Ngadi donc na ki suko na Khartoum na Soudan pour na yebsa bino ke 5 minutes tout le monde est d'accord nazali ko pesa mbote na Igor Mvumbi na Khartoum kuna na Soudan lobi 5 minutes donc deux fois coûté donc batu tout bazelaka yango na kanisi ba sepela na idée oyo siko comme tous les jours na ki siko yo na Brésil pour na ko pesa mbote parce que ba komela inga mutu moko akomelinga Livingstone lobi ke na Brésil o pesa batu mbote te non na bando pesa batu a Brésil mbote donc combattant mo na Brésil a komi lelo na Canada na pesa mbote na batu nyoso tout mais na ko yeba batu nyoso o moni ko réagir siko lelo na pesi yo mbote André Tchumbu na kata Brésil Livingstone bambote na de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi et puis na keisuko na pesa mbote na fils Kinkelos fils Kinkela bambote na yo de la part il y a 5 minutes donc vraiment ba maître belo mona poto a bazali ba maître mona donc azali maître pour betra bat na balabala OK ezali interdit na loi donc yo oza maître au sala masona tatami il faut kutana na muninga na bosala art martial pour bo beta soko contre boya ebira contribuer zo beta mutasala karaté to mona pe yote ou bien judoka morote to mona pe yote na ba jeux olympique to mona rabinote mais ko embêter bat na zel ko pesa maître penza ya solo donc maître Tamara Mouchachino Tamboué donc il est vraiment maître solo donc à pratiquer art na ye na ndenga bien entraînaka na awana poto apesaka ba cours na batupo ba koma calme azana be lève ya ndenga na ndenga o bazo défendre les honneur ya mboka na biso na niveau international na kei siko na Belfort Franche-Comté pour na ko pesa mbote na mama mimi yeba ke nazoki ba image wana otindela kinga nazozi la suite donc vraiment na moni intérêt na yo na kati ya 5 minutes vraiment esengo mingi ezalaka boye po epesa ka biso courage ngai moko courage ndenge na sala kabino musala donc après Franche-Comté donc Belfort Franche-Comté na kei na Canada pour na ko pesa petit na ngai ya palais en leye petit na ngazala ki kala na Canada lelo comme na États-Unis d'Amérique aleye petit nanga oyebika ke bambote ya trop donc so na kanisi aleye na kanisi pe mampala petit nanga mampala na kati ya London donc bambote wana baza petit nanga parler donc vraiment esengo mingi donc na robo santé na rale na États-Unis d'Amérique bonanzuiki petit nanga bonanzuiki alanda kanga ye azali na souci ya mboka petit bonanzuiki petit nanga na bosa na rayote vie na yo achaka yo kaka na motema ta hermoro to benga na trote mais okozaka na mère a parlé na maman donc bonanzuiki ba mbote na yo ebele donc na kei na États-Unis atikelika na États-Unis d'Amérique pour na repesa lui Lubanda ba mbote ya ebele abenga kinga souci mboka ye 5 minutes ateleka azaka ka ko bandela ngo po atala donc ayo kaka masola kitoko lui Lubanda na États-Unis d'Amérique siko ozane sengo parce que 5 minutes ezoleka siko tous les jours donc ba CG ya mikuse donc tous les jours tozali ko landa actualité na vitesse parce que donc j'ai sous-souté donc to comme na suka émission ndekaka na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi, nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps dès qu'on a joué Sabino que Kanambe Kanashewana a reçu solo na Mbutu Tonadikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet na ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.